messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui vous aimez énormément. Je sais que vous êtes de partout dans le monde, vous nous suivez et merci encore une fois pour la confiance que vous continuez toujours à nous donner. Comme d'habitude, lorsque je passe à la télévision, c'est pour vous apporter des bons invités, c'est pour vous apporter des bons éléments. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai reçu encore pour vous un communicateur du parti cher à Vital Kamerhe, Mwanamboka Basile Oyo Tokobeta Masonae, concernant le sujet d'actualité à politique Yamboka Nabiso. Boyebi kaka VK président à UNC Azanakati à Boloko, premier procès, deuxième procès et puis troisième procès eza mercredi oyo. Mais par rapport à makambo il y a qui na deuxième procès tout monde qui basengaki moi sinaye puis moi na aya oyo lobaki était selon makambo yo tokaki pa ya bâtonnier koko kayudi alobi Vital Kamerhe baki akopeli sa moto pe tout monde ba moto on peut ekomi kopela est-ce que moto epeli eza Vital Kamerhe nde apeli si yango to ezali ndenge nini tokobeta suma solo ya vice-président ya Assemblée nationale qui destitué Jean-Marc Kabund place wana il fallait qu'ils la remplacer mais secrétariat à UDPS est-ce qu'il faut monter na UDPS to na UNC parce que ils cache et réunir ba parti politique ebele tout sur lango na mwana mboka Basile azali communicateur na kati ya UNC na pesi déjà mbote mwana mboka mbote ndeko journaliste santé kitoko santé za lango kitoko sauf que président Nabiso ya Union pour la nation congolaise azali na makala injustement yango ezo sala biso pasi mingi injustement ndenge nini balobi Vital Kamerhe ayibaki asini bambongo oyo ezaki tellement exorbitant oyo sali mosala te oyo basengaki asala yango akoti boloko bini boko loba ezali injustement mais mosala ni bapesa ya sala il y a 100 jours il y a nini batina ki mutuna wana balobi rôle na yo na 100 jours ezaki nini alobi il était là où il est là parce que 100 jours programme nango ezali c'est comme concepteur rôle na yango wana il a conçu yango alakisaki na tableau ya misala oyo banda kosalama asali eloko tel asali eloko tel asali eloko tel éducation route santé bani yango wana nde rôle na ye ezalaki mais batuni lisusu tango banda koya na ba réunion banda kozala lokola comme directeur de cabinet bino mo boyebi que directeur de cabinet asala musala soki batindi pas président asala donc so aye ko participer na réunion so aye wana so na réunion il représente le président de la République parce qu'il a son directeur yango wana balobi que non programme wana à 100 jours rôle na ye ezaki concepteur donc c'est lui qui a conçu le programme il y a 100 jours rôle na yango wana. Par rapport à Bateau Bakanaki Liboso, 2G au banque, à 50 BT provisoire, Abima qui profite qui 35 millions, Bangonos Basita qui a combo et à mon Mboka Vital Kamerhe. Na parquet Kuna, Batunaki, Bakombo, ya Semeki, ya beau-frère, Oyoye, Anzima qui Bambo, Msuzaki, viré na Bakont na Bango, Bonibonitisco, vous défendre Gamuto, Yemoko, Anzimi, compagnie, Moussou, Oyozaki, Yako créé Kakapo, Baleki Savali Bakont. Moi, le peuple congolais n'a pas tout, parce que l'Andabiso, Zali député. Azali député. Président Nabiso Bakanga qui est Balobi, Ndenge Zawana, il faut Tokangio, il faut que des Makala, pour avoir raison à confrontation, on a des infractions à ce que Botamara n'a droit, va conforter Nanani, na DG Arao Bank. Tilelo. Parce que là, on conforté na déjà à la banque. Il y a une liberté provisoire. Tilelo. Tokangi yo awa, toko conforté na DG à Safrika. Tilelo, confortation yate. Tokangi yo awa, toko conforté na DG à Samibo, donc Jamal. Tilelo, confortation salamati. Jamal, va conforter. Tiens, va conforter bangota. Le deuxième procès. Tiens, on a déjà confortation. On a beaucoup déjà confortation dans l'instruction. Bon, avant que le dossier bima, babengi sibino, bofandi, bosololi, papa, yo yebelo, ok, yo yebelo. On est comme qui déjà à Kosamba, moutami défendre. Confortation ça matin. Confortation ça matin. Yango to moni y a du flou. Yango to lobaka tango bakanga mo konzina biso que dossier avec les dossiers politiques. C'est un dossier pour salir image ya mo konzina biso, pour manipuler l'opinion, pour balobaka no yende moyibi. Mais dans beaucoup de biso awande baloba que veka moyibi à 15 millions. La mouka et ça la marche. Parlement debout midi matin soir. Au mokonza mboka côté là qui abaki ba rétro commission.
même Makamboka Bongote. Parlement de Bokomaki, midi, matin, soir, Vital Kamerhe, il y a 15 millions. Mais tant que tu es dans la justice, Bakangi Mwanamboka Vital Kamerhe, tu es qui en côté? Kaka la mboka na biso. Matin, midi, soir, Vital Kamerhe, moi, il y a saut de mouton. Bakangi Vital Kamerhe, dossier saut de mouton, c'est pas naïté. Yango to lobby, tu comprends que déjà j'ai depuis Kala. Des déclarations politiques. Oh, il y a parti na biso to salaka avant bakanga président. Tolobi il y a une main noire. C'est un acharnement contre Vital Kamerhe. Nous dénonçons ça. Toyo kondi mabilo côté Vital c'est un grand homme na mboka na biso, c'est un grand politicien. Toyo kondi mate batu moko ba na ba plan moko bo machiavélique. C'est l'analyse au bio UNC Bosali ezali eloko esalami wana ezali pour arrêter lutte il y a Vital Kamerhe en 2023 pour postuler comme candidat président. Mais quand c'est objectif na bango ezawana. Tout ça se résume sur ça. Qu'il faut pas éliminer la course présidentielle à Maponami en 2023. C'est ça l'objectif. Parce que vous voyez que Vital Moïbia 15 millions. Pas quand Vital 215 millions élimou. Vital Ndaya Zaki Moïbia saut des moutons. Bakangi Vital, de ça sont des moutons qui me. Oh! Ministre, premier ministre, non pas ministre, ministre budget, ministre infrastructure, ministre ya finance, basa les réunions, basu ba décision ba lobi boyo. Ndenge zali awa biso tondimi que to banda ko pesa sous mesoloté pona misala ya saut des moutons. Mais à partir ya lelo to suis engagement pour to banda ko bimisaka mesolo na ba tranche pour misala oyo et salama et kende pe liboso. Mais yango to moni. Mais lelo yo so de monter zo ko avancer parce que le gouvernement comme ko pense même on na biso lobaki batu bandima ki yete ke mbongo banda bimate mais mbongo banda obimate. Alors biso to zali na biso serein que ils en a battu déjà parce que bazala ki wana pona ko nuit pe ko sali komba monzi na biso. Mais il suffit pas koloba makambo. Il suffit maintenant au prouver yango. Première audience. Avant de gagner na audience, DB Zalaki. Vital a transféré 370 millions. Vital a transféré 10 millions. Vital a transféré 9 millions. Vital a yibi boy. Toké na tribunal. Ba dossier wane lali. Tango ba sami mukolo liboso Vital a lobby na yebi Jamal a lobby abi Vital te Vital a lobby abi Jamal te. Alors toké wana tango to komi. Oh, awangani. Tomoni bango na ba photo. Tolongwa na ba million, to komi na ba photo. Oh, bamoni bango na ba photo. Basala ki boy na ba photo. Lobi, bo comprendre. Président Lobaki, la justice et la vérité riment ensemble. Batam la rantela moko. Tu es la deuxième audience. Balobi, dossier à photo lali. Dossier à million lali. Et comme yo, Vital, au détournement, on a Jamal, autant. 40 millions. Jamal va bandi na ye. Alobi ke ngai na zo misolo nyonso. Alobi yango. C'est pas 57 millions. C'est 57 millions mais biso toza ko lobanda o justice bana webisa biso mais Jamal a yebisa ke biso bongo. Ba pesi kutu. Avocat de la République. Atangi na bato bazo mbongo wana. Batuni Jamal oyebi bango. Jamal alobi na yebi bango. Mususa za mwana na ngai. Mususa neve nanga mususa associé nanga na entreprise mbongo tout azwa mais bolobi Vital na Jamal ba détourner mbongo mais Jamal alobi azwa là et puis côté azwa là veka zalaka te aleki na budget na finance na banque ba tindeli veka Vital Kamerhe zalaki te mais nyonso wana to kanga yo awa po au sale détournement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Yango biso na INC na Vital Kamerhe yemoko tolobaka audience fait à la publique pe télévisé Congolais nyonso sika zalaki chrétien musulman mutu nyonso asambelaka amona que non en principe Vital a innocent mais Vital a tweeté quand on est en prison ata bato mususu lelo bana ko lobebele balobaka susu te bazali bato société civile bakomi ba société civile akamoko boyo de soutenir ka biloko moko bo biloko mususu ba lobate alobaka mon innocence sera prouvée par la justice. Yango tolobaka Vital
c'est mon dango ezamba la liboso muntu azobenge moyibi alobi avant de sambisa ngai il faut TV ya omane bana osala ah no bien soto yaki na principe pièce contre pièce bolobi ngai na yibi mbongo na lakisi bino nano ya liboso mutasinya contrat na Samibo Bitakwira ministre ya gouvernement contrat yango voilà ki sanga contrat ngai vital na signa pour na pesa marché et pas Samibo ezati donc biso tozali ko tambola na ba soupçon te biso tozali ko tambola na maloba te tozo tambola na ba pièce soki mutu azana pièce soki mutu pas na ba preuve oyo tomoni bato mususu ozokoka kobimisa yango te soki bato basana yango baya na ba preuve ke signature yango yo bordero yango yo élémentaire yango mona mboka bazi bino bolobi te Vital Kamerhe albaki que innocence na aux approuvé tant ba juge bazo sambisa bango nde bayebi eloko bazo sala basengi que na prochaine séance au bakozala les 3 awa amema mwasi na ye mama Amida na mwana na ye et puis Bitakwira kozala boni bonto batangi kombo ya mwasi na mwana na ye asiliki alobi akomettre feu juge nde asingaki mama Amida yata avocat de la République n'a signé Maman Amida. Et ça dit qu'il y a une appréciation à juge. Parce que toujours traiter infraction, il y a détournement. Il faut tout répertorier. Batou oyo va participer à la réalisation infraction. La pas qu'on témoigner. Qu'on peut ça renseignement. Ce sont des témoins, ce sont des renseignants. Mais si quoi mbongo pesa ma et pas Jamal. Jamal a signé un contrat. Na niveau wana Maman Amida intervenant ki wapi. Peke ba bengisa ye aya ko participer to aya ko témoigner. O mona te ke no ezaka ki motema mabe. Ozo mona te ke no ezali kaka ko humilier mutu. Bo humilier na mobali na ye. Bongi bo ya ko humilier susu mwasi na ye. Mais mobali na ye na ndenga zawana bozo kokate ko lakisa bisika oyo balien oyo la sake ye. Nde ayiba mbongo kaka mutu oyo akoya ko témoigner mwasi na ye akoya ko témoigner na détournement ya mbongo oyo gouvernement a signé na société songolo akoya ko témoigner na nini amona te azalaka te mutu pa azwaka oyo mbongo il faut komela ye andimika azwaki mbongo siko témoignage ya Maman Amida na place wana kwa osana bozo mona te ke za acharnement et puis bozo loba phrase wana ngana lobi tozo loba yango mutu ya koyela biso vidéo bisika président Vital président INC a lobi que je dois mettre le fait ngana ko pesa $500. Je suis avocat, je suis membre d'un je suis avocat, je suis membre d'un cabinet, je suis cadre de l'INC. Soko elinga vidéo wana na pesa $500. Soko lingi pena sa l'homme kana sikoyo. Je m'engage maître Basile cadre de l'INC, j'entends la vidéo au Vital à l'obino mnogonaye que na ko mettre les faits na pesa $500. Est-ce que maître Kokayudi na expérience ya zalango wana ayiko kosa et puis azaki pe tout près na ye ayoka ki yango comment ni ba avocat tango ba plaidaka basaka na ba tactique pour na ko déstabiliser ko bebisa moral ya prévenu ba un objectif non avant Kokayudi aloba biloko wana alobaki vous n'allez pas nous échapper. Vous n'allez pas nous échapper. S'échapper à quoi? Donc ça y a des plans mon boutique. Balobi côte il faut donc nekaka na kawana. Alors eloko wana yango moni conclusion ya juge. Tant va débat ne salami juge alobi apparemment nous sommes en train de naviguer dans le vide. Abeti pam 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 pam. L'audience est renvoyée pour les 3. En principe, tout n'a qu'à parti, soit ministère public, soit par nini avocat à la République, soit avocat à prévenir, tout inconvénient na date. Mais Moutou a reçu sa décision finale au Yandimakezara juge. Mais le juge n'y est pas dans le pouvoir au Salango en comprenant qu'il déjà que si le dossier je suis suffisamment éclairé à 4 débats avant cette date il y a les 3. Voilà mboka Basile na ba vidéo oyo etamboli tomoni ba signe oyo Vital Kamerhe salaki ya Kashne et puis tomoni signe oyo ya mutu aya remplacer Kashne na mesa ya président lobi nango
président akufi et puis autopsie et lobby médecin lobby akufi na poison. Comment expliquer? Omoni tout ça va responsable. Tout ça la rappel correct na mamdo sal. Donc pour la bino mutu ako pesa cash na sa muta caméra. Bionde ayo. Et en plus place où on est clôturé. Place où on est clôturé. Donc bateau nous se va compter qui na clôture wana ba suspect. Oui. Biso ko tu ba avocat ko tu ya vital. Ba ça plus de 80. Mais ba lobby kaka 5 avocats ka pa mani bazala. Vital azali kana 5 avocats liboso kuna. Oh yaye. Ande o ya wana muntu mususu ayakite. Moi ce n'est pas boya ki akota. Secrétaire général ya parti na biso. Ba boya ki akota. Porte-parole. Ba boya ki akota. Ba membre ba cadre de la partie, il faut ba assister wana. Ba boya ki bango ba kota. Et puis juge. Asa wana liboso vital kuna. Bolobi asa ba ji akashne. Yango to lobi autopsie salami OK, yene sa pesa ki position na ye. To sali d'accord pour autopsie salama mi fait que ndeti na suka. Il faut to yeba poison yo kote na nzoto. E kota ki quand. Ba médecin bazali. E kota ki quand. Et puis na eloko yo kota ki asa ki empoisonné na substance nini. Mai. Biloko kolia. Akenaki wapi masanga parce que na muntu soka kufi na poisson examen il fait ba mageno muto ninga za boza ki empoisonné na masanga muto soka za ki boza ki empoisonné ne l'hôtel mais soka za ki empoisonné par exemple ki bolobi ki na audience na cache nez na pesa ki cache nez vital muta pesa ki cache nez mais c'est ça aussi le problème yango tolingi autopsie ce qui va examiner et que ne tina suka et bisa biso kazaki empoisonné na cache nez toi kazaki empoisonné na mai to yeba ke non na moment tel amelaki mai wapi na moment tel so kazaki empoisonné na fufu na moment tel aleki fufu wapi so kazaki empoisonné na secret na masanga na moment tel amelaki masanga wapi et puis empoisonnement wana esali combien de temps na nzoto c'est facile ya koloba mais c'est difficile à prouver. Parce qu'il y a un gars qui dit caméra, moi il y a 15 millions, caméra, moi il y a so de monto, caméra, moi il y a bandako, caméra, c'est qu'on les lots, pièce contre pièce. On a signé contrat, on a signé qui bitakwira, bobenga bitakwira, yenda hivi makambo, bozo kanganga hapo na nini? Parce que je n'ai jamais signé un document. Bobenga aya, pièce contre pièce. Bolobi que non. Bandaku bobo sami boy wana ndimika somba ki bandaku so ka mabe so ka malam so ka ndeni pour ma vital ça c'est vital ndaki na sami bo to yenda yaki na jamal mais où est le problème de vital yango biso to ba que non c'est un acharnement tout ça c'est de la politique il faut l'écarter coûte que coûte à la présidence alors il faut l'écarter à la course présidentielle tout ça il faut l'enterrer politiquement maman kambo bele donc ce n'est pas normal Vital Kamerhe c'est un homme d'état et puis après le quoi moi ninga silikaki. Alors moi Vital je suis pacificateur. Je ne peux jamais dire ça. Je ne peux pas vous permettre que vous puissiez mentir publiquement. C'était la réplique du président. Alors il n'a qu'à permettre de mentir publiquement et puis moi je suis pacificateur. Je dis Kamerhe vous n'avez pas la parole mais le message était passé. Parce que balobaki que balobaka suke qui ne dit mon constat sur balobaki yondo yibi et puis sur le belo côté ba omala que non réellement yibi mais bino balobi que biso to yibi Vital alobi comme ngana yibi avant na samba bochela nga caméra banloba wana e wuti pa mutu mususu mutu abimisi yango ye moko ndalobaki yango alors et ça normal tu ba péché nyonso ya république et comme kaka pas président mais ceux qui et c'est lo kamala muzo salama bo betele batu musu maboko so ika mabe Vital lelo na moni ba okanga ba photo na boulevard na so de munto batu ba sepela et comme poto mais pour la refinga va finga qui mais pour la rebeta maboko va betela mutu musu ce n'est pas normal moi moka Basile to vérifier loko ngaza journaliste d'investigation na vérifié par rapport au Nayoki par rapport aux autres tambol babi $500,000 moro et tambolaki pour la corruption ba juge wana est-ce que ça est solo yango esalaki que président oyo akufi aboyaki ne mbongo wana est-ce que yango te mutu batu misusu baliaki nde kokisi mission yela ngai vidéo yela ngai comme mutu omani toko ko permettre sous te toko ta manipulation wana
tant ozo loba maloba il faut s'assumer oye la biso vidéo toye la biso mutu to ba preuve ya corruption moni ko commettre infraction ezalaka facile mais ko prouver que non mutu tel nda commettre infraction ezalaka difficile tant ba ko prouver nous sommes en droit écrit nous ne sommes pas en droit coutumier oh ezalaka boye liboso ba ko ya ba chef coutumier bolobi ngai na ngina bala mwana mutu tel ngana ngina sala boyo chef coutumier alobi okenda kisabete loko na mesa sale ba cérémonie bo bala ni bokei c'est mena mikolo te tokei kuna le mariage qui est reconnu si faut okende pas banani na commune ba sale bino document lo ba non je me suis marié légalement conformément tout ça na droit écrit et en droit écrit il faut qu'on pèse avec ça ba preuve to ko maraka bobo yo moni sika misolo na la misaki misolo na la yakina misolo ngo ya corruption banga ba juge ba za misat banga ba corrompre juge ni omoni miloko ngo botika lokuta nazozela omoni awande tozozela po audience les trois ah oui beba ma ramsusu ngola audience liboso baboyani ba photo bo tozaki na ba mbongo to comme na ba photo ah comme yo bobo mi juge siko na les trois et ozali ti to kosanga lokwa koloba ce n'est pas normal eza makambo ya l'état eza makambo minene toza sincère toza pe bato mayele to traiter ba question mboka na légèreté. Est-ce que vous affirmez que le 3 wana maman ami de Chatira Rosa? Maman est-ce que juge abengaki? Juge est-ce qu'abengaki? Est-ce que juge abengaki? On m'a dit tango bazo cité bato. Avocat de la République a cité bato. Avocat de défense a cité bato. Ministère public a cité bato. Bato ba avocat pe cité bato. Juge ndako décider. Atali bato ba cité lengai awa. Par rapport à likambo oyo azotala ye aoyate parce que na makambo eleki awa na mona posa na ete aoyate ye mo ndako sélectionner muto ya koya atineli bango invitation ti siko invitation zate akoya koya osani invitation zate akoya koya osani nini akoya ko témoigner nini parce que amona ke loko te parce que za témoin okoya ko témoigner nini omona ki te ozala ki te esika jamala zwaki mbongo esika bitakwira signaki contrat esika bitakwira asaki makamuna ye azalaki te siko na infraction ya détournement maman mi d'avoir osala nini parce que il n'a jamais participé na conclusion en contrat esika ba misaki mbongo na banque esika azala te akoya osala yango tolobaki to continuer lobaki non procès vital ezali po ba humilier ye pour ezali acharnement il faut siko ba humilier ye moi na ya donc soki ke ba lien ezalaki ke mbongo ndenga bimaki boyo mbongo kendaki par exemple ne bazo citer ba kombo bato et pas Jamal bongo ke non mbongo bimaki ekendaki na ba compte batel soki ezalaki ke ekendaki na compte ata ya mama Amida ne banda ko citer ba kombo bato wana angaki koya mais ndenga ba décortiquer infraction wana na déroulement ya procès ndenge salami wana nili pas ko mona intervention na ye soki bitakwira koya parce que comme on a ça se répéter à tout moment quand yenda signé contrat na côté ya Jamal balobaki boy ke bino bozolo baki banda ko ezate eloko moko esalamité nde bango balobaki botine la biso mututel directeur de cabinet ya conseiller spécial à chef de l'état en matière de sécurité il a signé la biso document pour na ko pesa biso autorisation place biso to kotonga bandako bobengisa ye bobengisa la biso pe commandant à garde républicaine ou azara na kanchachi aya ko yebisa bino soki bandako eza na kanchachi soki sate omoni ke ezali important bato wana baya lokola bitakuya comme les autres tanga tout moment ye muto signature ne ezali c'est important que bato wana baya ministre ya budget il faut aya parce que ba document ebimaki mbongo bimaki ministre ya finance banque centrale po mbongo ezalaka nde kuna et comment que pas Jamal ndenge nini bato mutu il faut baya bongo siko tango comme citer bana comme citer maman puisque ba koya ko témoigner nini basalaka na banque centrale basalaka na budget basalaka na omoni ke ezalaki kubu ezali loko moko ezali kaka pona ko humilier mutu bobebisi honneur na ye bo humilier ye atuni akikutu musika atuni alobi est-ce que beaucoup expliquer ngai na makambo na utu komona kolanda awa ngai ndengo honneur na ngai baby 15 millions 300 millions 10 millions na ndenga ba bitakwira nani Jamala ndimike azwa mbongo na ye na makambo nyoso beaucoup expliquer ngai implication na ngai ezani ndenge botelemi Singapore eza normalité ya sala voilà mboka bazi par rapport à makambo nezo kende soki ya procès e komi na suka et que bakateli président Vital Kamerhe bakateli na boloko et que ça que na 2023 a posé candidature te bino UNC bosuka wapi
et puis Bosalani. Olobi kaka kateli boloko mais il faut le papier que non babimisi ye. Ce qui peut babimisi bino INC Bosalani. Ah. Kokende kaka mbala moko na négativité, parce que la négativité te yoka opesi thèse na yo, on suppose que non thèse monsieur César. Moi je soutiens la thèse ya innocence par rapport à ba fait, ba décortiquer infraction à détournement oh baso landela ye, mais muto il fallait jambon wa Jacques Yango, il faut ça les lango passer là Kiango jusqu'à ce niveau nulle part Vital Kamerhe azali impliqué na dossier wana. Donc ezali ya mutu ya peuple yeba ba condamner ka mutu ka ko condamner te. Bakanga peka mutu ki ba ba condamner. Ah, mais na dossier o bazo landela ye détournement eten sezaki wana ezo pesa biso ba élément ne bandeli souk nde ba décortiquer ki infraction ya détournement nulle part Vital Kamerhe azali impliqué, nulle part Vital Kamerhe a signé document, a signé contrat, a salé le moko, a atteint un compte ya banque moko, kombo na ezali to ya mwana na ye, o mbongo wana ekotaki ezati. Donc c'est un dossier vide, ezali politique, batika mwana mboka Vital Kamerhe. Voilà, on fait déjà signe que tu as cité déjà l'émission d'émission, mais tu as bouclé l'émission sans pourtant te mettre à l'isolo et à Jean-Marc Aboun, président, où il a fait partir il y a cash. Président à IDPS et puis vice-président et Assemblée nationale avec des situés. Place Ouana et Tikali vite, il faut qu'à Moutou, il y a UDPS à remplacer Kuna ou bien au nom du cash, Moutou, il y a UNCP à remplacer Ouana pour tout le monde, secrétariat, il y a UDPS et Boui dans le Kombo, position de Bino UNC et Zani. Merci beaucoup. Toujours confirmé à cash, ezaka ceux qui ont 50, 56, 53 députés, ceux qui 54. Dans la normalité, tu as poste wanati. Mais en principe, tu as kiango parce que tu as une coalition. Dans la quatre coalition na biso, nde esengi que tu as poste wana. Enverti à poste ya coalition de tozoango. Comme IDPS, Jean-Marc Abounda Kwei. Comme poste ça cash. Cash ezali INC IDPS. Ce qui bango ba boyi biso toza prêt à kotinda mutu ezali somute c'est normal que non cash ezali INC IDPS position ya IDPS na minute selon communiqué na bango à secrétaire général ba boyi kotinda mutu mais INC a déjà prêt à ba candidat na ye déjà soki Assemblée nationale esengi mutu et que IDPS kaka boy kotinda INC a prêt à kotinda parce que poste wana ça ya cash. Et ce qui est le lot INC atinda mutu est-ce que mutu est capable de rekende parce que batna bino no so boko kotinda ba comme disait le ministre nani boko kotinda pour remplacer INC zali pépinière ya bato mayele. Zana honorable Jonas Tchundu le meilleur élu à Congo central na liste INC. Zana honorable Bindoulé le meilleur élu ya Butembo ba honorable Azebele na INC bato mayele bazala rebele ata ba wa kebe ministre ata soki to tindi pe mutu na Assemblée nationale ba mususu pe bazali ba DG pe bazoya bato mayele bazebele soki za na parti oyo za na bato mayele belé ça le rôle interfédéral inter na biso abo donc muchi amda mayele donc INC côté to bangela honte po bato mayele bazebele soki ba sengi ka mutu soki ba sengi mutu ka sikoyo to tindi soki ka siko basengi mutu toke biso tolalaka te oh bo tozela tosala réunion tosala meeting te soki basengi mutu lelo totinda est-ce beaucoup proposer mbala moko te ke UDPS lokwa bino bobo kotinda mutu ya biso ye totinda mbala mais okotinda bozo c'est la kara bangonde okotinda wapi parce que Assemblée nationale de dose la calendrier soki Assemblée nationale esengi mutu tokotinda soki yede mais ça poste à cash comme Assemblée nationale na esengi te calendrier na esami te tosala wana tobomi ba joueur bazebele. Maloba Souka, 1 minute parce que tout ce comme Souka. Maloba Souka zali était INC a soutenir le président national. Ba parti nyonso tozali vigilant ya kolanda la procès oyo ke tina Souka innocence ya Vital Kamerhe kozala prononcer et pas ba juge. Et c'est pas bato sans c'était et c'est pas bato nzela te bato en réseaux sociaux te puis bato soki rapide azala innocenté na justice ya solo parce que les 25 Congolais nyonso amona yeke non batelemisaki Vital wana pamba parce que na makambo basenga ki wana azali impliqué nulle part Jamal azwaki mbongo na ye Jamal atongi bandako na ye akedaki na banque na ministère partout Vital a participé na eloko moko te donc batika mwana mboka azonga aya osala makambo mosusu numéro plus 243 81 63 28 494
Voilà, merci beaucoup. Baimboka, vous avez qui est belé pour nous Bissou depuis la deuxième émission et nous voici à la fin. Vous Ndeko Basile, Azali, communicateur, Nakati, il y a UNC parti cher, il y a Vital Caméré, qui est un peu coupé, c'est là par rapport au sujet d'actualité, Bolandier. Mais le numéro, ils ont assez, ils ont pour Nabino, Bouben Abisso pour nos remarques, la suggestion, Nabino, Bakamoto, Bonito, ça pour Nabino, Tozawana, pour Nabino, mais pour Nalelo, Nasuki Awa, la Pessivino rendez-vous, Namiko Izali Koya, na invité Moussou. Merci beaucoup.